Merci à vous, chers internautes. Merci à abonné nyonso. Bozo Talabiso, partout bozo dans le monde. Je vous dis TV et Radio T. Vous-même, vous voyez, vous regardez. Donc, bozo mona, bozo yoka. Et tout yaki na quartier Pigeon. Kolaki sabino. Ma veni na bino ba tika Pigeon kala. Bosali ba 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le bande République démocratique du Congo, na quartier Pigeon. Le te faire découvrir bino, to l'axe bino, l'émission na bino, émission na biso, les artères de Kinshasa. Awa tozongi na Okito, na direction na biso ya Okito, touti avenue ya Ndongi. Voilà, merci, touti avenue ya Ndongi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Tobandi komata na venu Okito, tokomi komata siko Okito. Toujours tozongi siko Okito. Okito azali le rôle la direction, neto mona ba shaba. Neto mona ba direction to yebi Okito aza bongo. Okito aza direction. Ma venu côté na kati. Donc voilà. Surtout que boye tozongi route nationale ya Matadi. Mosali nanza betango za kimbila osala kikosala na bazele nyonso e kasi tango kaka élévation. Vous êtes en train de suivre l'émission Les Artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exemples Production TV. Lelo, tozana papa Sano. Wow. Lelo, Augusto ye mon côté. Tozana papa Sano. Oye kotambola na Pigeon. Tozana Pigeon. Ndenge bosengaki. Toujours na district. Toujours na district ya Lukunga. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie akuta dire. Soki pana bino bateka babombela au secret a Italie. Merci na balandi nyonso ya 3 Exact Production TV. Ngana lingaka toujours tant nazo animer bino, tant nazo belela bino, tant nazo brancher bino et ça la bien donc voilà. Balandi nyonso ya 3 Exact Production TV. Balobi tozongi lisusu avec force. Tozongi lisusu avec force. J'espère na fin émission na promettre bino, na lancer bino bisika tozala lobi. Bisika tozala lobi benga biso, komela biso. Aux hôtels à ba quartier à bato mususu, ba commune ya bato mususu. Komela biso. Benga biso. Papa Sano tozana besoin okende na commune na biso, commune intel, fulane intel, avenue intel. Vraiment tokokende.
soutien la bino ko sala biso bien parce que musala o tozo sala ezali musala moko ya blague te ezali musala moko tozo souffrir na kotambola na makolo tozo kota ba avenue par avenue na makolo je vous dis bandeko na ngai eza blague te bandeko na ngai eza blague te awa tokomi na avenue Okito tozwa direction oyo et avenue oyo plutôt voilà ingénieur tokati ici vraiment totiki avenue Okito Okito Joseph totiki yango tokoti avenue Ebondo Ebonda oh. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci Nabino tout, merci Nabana Pigeon, merci Nabana commune Kinshasa, merci na Babitanion c'est la capitale de Kinshasa, merci na Bandundu, merci na Kikwiti, merci na Congo, Congo central, merci na Mbujimayi, merci na Katanga, merci na Okatanga, merci na Bazwele. Merci Bisika Toubozo Biso, merci na Congo, République démocratique du Congo, merci na diaspora congolais, merci le monde entier. Toubozo Biso, tu rappelles bien le sous-tozana quartier Pigeon, tu bandaki depuis arrêt maternité route nationale numéro 1 de Matadi, tu bandaki première avenue, deuxième avenue, troisième avenue et quatrième avenue, tu en avenue Ebonda. Ebonda. Tu as venu Ebonda, tu as venu Ebonda. Ce que tu as Ebonda commenté. Moi Ebonda commenté. Et au sein de la biso bien, au commune venu bien venu nanga. Au PC biso pe référence. Tout ça ngo pona bino, so bino bozete to sala ngote Pigeon oye, place uzana ndaku ganga. Oui. Pigeon oye, place uzana ndaku ganga. Oye. Donc voilà sans bino biso to sala ngote. Et tous en avenue Ebonda. Avenue Ebonda. Donc il est tout droit l'avenue Ebonda. Merci beaucoup ingénieur. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, yesuzonganayo. Koluka, baboye. Ya yesu, ya kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Sobato, maso eleki,
te balingi biloko na ye tombalola komakolela ngolola nakamwe mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikotosa nzambe kalabiso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie poswanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Chers internautes, toye ko découvrir bino résidence Ebonda. Résidence Ebonda, vraiment Ebonda on est à combo avenue. Ah ouais, ça été parmi bandaku ya ba movancier. Na ce qui bino pige zali bandako mapango batapa en pambate. Bandaku nyonso za na pige za bandako ba movancier. Bat basala gina mobutu. Lelo quartier na bango ya ngoi. Salle des royaumes, des témoins de Jéhovah. Donc, ceux qui peuvent moutoyer bien na Ebonda, ceux qui peuvent otikango, ceux qui peuvent otikango te, awa, salle des royaumes comme awa na Ebonda. Na direction na venir espace Ebonda. Voilà, donc, tout ça wana, na Ebonda, donc on est toujours na Ebonda na biso. Perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment lisume koma nango perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Avenue Bonde continuer. Vous avez un bandako ba movancier. Bandako azaya ba movancier. Vedi ba papa ou ba travailler kina papa Marshal Mobutu. C'est Seko wa banza. Vraiment. Donc bango le ba tika tika. Vous avez ba bandako na bango mona ki ndako bandi banda wana. Si kuna. C'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Mama
Père, excuse. Ah, là, on a tout dans le papa, ah, les espaces. Les espaces, tous les espaces, n'est-ce pas l'espace, quoi. Ah, ils ont bandaku. Ah, ok, merci beaucoup. Ah, donc avenue Bonda et Souki. Avenue Bonda et Souki Kuna. Et bon, on est Souki. On est sur bandaku. Et comme un appartement, basalango bandaku. Je vous dis, on est sur bandaku, il y a un mauvancier. Nous sommes toujours sur la rue Ebonda. Nous sommes toujours na avenue Ebonda. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, yesuzonganayo. S'abonner, 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 liker, aimer, commenter, partager et que ça la bien et que peut ça biso force donc continuer que faire découvrir bino ba quartier na bino ba commune na bino ba veni na bino et que ça la bien bien. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Nous sommes toujours sur la rue Ebonda. Nous sommes toujours na avenue Ebonda. Avenue Ebonda. Avenue Ebonda. Je dis avenue Ebonda et Kei, et Zongi et Mati. Donc nous sommes toujours na avenue Ebonda. Nous sommes na avenue Ebonda. Yo moi la pigeon. Moi la pigeon, et pigeon, avenue Ebonda, avenue Ebonda, avenue Ebonda, avenue Ebonda. Vous êtes toujours dans l'avenue Ebonda. Bonjour papa, bonne santé papa. Wow. Wow,
Donc je dis parcelle et bandit depuis naissé thématique na. Donc awa sur une ligne là, toi là 257 parcelles. Pour chaque case boy, il y a parcelle. Plutôt bandal. Pour tout le vérité ingénieur. Tout dans la télé-réalité. Ma bandal, il y a parcelle, nous sommes bandits. Awa. Si awa parcelle. Tout le vérité. Parcelle. Si vous avez combien? Si tu as combien de parcelles? Donc je vous dis ce que tu as rapidement. Au moins, banda kuna tosu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parcelles. Na bandal. Pour na bandal, je pas 3 demi, 5. Voilà. Donc, toujours le baou est allé réalité. Donc, pigeon. Et tu as toujours pigeon. Donc, l'avenir est bonda. Mais l'avenir est bonda. Il m'appelle déjà Kunatil Bumbashi. C'est ça. Avenir bonda, avenir bonda, soit avenir bonda, soit avenir Kito, Joseph, Kito, soit avenir Landi. Donc, tu comme Matiniwa, tu comme machine, Kananga. J'espère qu'il y a une référence, il y a pigeon. Bogota, vous s'abonner. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment Koluka lipangoli Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire. Bango,
tozana venu au Quito et tokutanaki na équipe moko bazosala campagne évangélisation et ya église na bango et bazo parler sur pigeon et baza toujours na pigeon et toi on a parce que c'est marketing mais en fait que nous sommes dans le Seigneur tozaba na Nzambe yango tozi mokano ya kolobango ezali église moko zomi na pigeon wa tokutana bango nyonso toloba o tosala le balongo ingénieur Augustin Kaninda eza montage te ba illustrer yango te ba tie fond vert te eza réalité mapango soko tika yango bongo omone nango pe ka bongo donc c'est ça donc merci aux chers internautes nyonso bozolanda biso merci na ba ndeko nyonso bazolanda biso et tous en venu au Quito. Toi on a venu au Quito. Voilà, il y a des belles maisons. Il y a des belles maisons. Voilà. S'il y a du couloir, vous allez fermer. Vous allez couloir fermé. Couloir, il y a des parcelles ici. Et ici, il y a parcelle au Kei. Aux Zoni, on a route nationale. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Beaucoup, t'as des grands moussala, t'as la bino. T'as des grands sacrifices. T'as des grandes énergies. T'as des grandes volontés. T'as des grands amour. Toujours à venir au Quito. Quito. Vous êtes toujours dans au Quito. Voilà. Je mona au mona mawa lupango bandi kuna kuna. Je veux dire mamdolo bateau constaté toujours vanter en côté, toujours créer en côté. Il y a des parcelles ici aux pigeons. Ils ont représenté 30 parcelles dans Babandal, dans Balingwa. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
Stelina Semakala, maman na Jade, joyeux anniversaire à toi. Et balobi okokisi une année de plus, veut dire okokisi bamoula, voilà. Donc Stelina Semakala, maman na Jade, toujours à venir au Quito. À venir au Quito. Toujours à venir au Quito. À venir au Quito. Toujours à venir au Quito. Oyo, toujours à venir au Quito. Vous voyez vous-même, sans commentaire, TV à Radio T. Perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye toza na venu kananga kananga yango oyo oyo nyonso kananga totiki okito asuki awa je vous dis zwanga toza na venu kananga mena okito asuki awa veda okito esuki awa oyo tokoti ezali avenue Kananga. Avenue Kananga, ebandi na se, to mata ingénieur. Avenue Kananga ebandi na se, Kananga. Kananga. To mata Kananga. Kananga. Ah, tout ça na petit wenze ya Kananga. Chers internautes, regardez bien. Et tout ça, na commune Yangalema, na quartier Pigeon, tout ça na avenue Kananga. Avec comme un petit marché Kananga. Avenue Kananga. Avenue Kananga. kasi ntango kaka élévation yeye okomi koégorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme. Avenue Kananga. Merci chers internautes, merci chers abonnés. Abonnez-vous massivement sur 3Exa Production TV. Abonnez-vous massivement sur 3Exa Production TV. Merci à grande équipe de 3Exa Production TV. Merci à vous. Merci Nangamoko Papa Sano. Bakala Diakuba. Ah, mon ancêtre, mon coco. Et merci Nabino tout bas fanatique nanga. Obolina Papa Sano. Aujourd'hui, nous sommes dans mon émission
les artères de Kinshasa. Et na kati ya les artères de Kinshasa, toye ko faire découvrir bino quartier Pigeon oyo ezwami na commune ya Ngaliema na district ya Lukunga. Et tobandaki na bino depuis Okito, touti Okito tozwi baveni nyonso na Okito nde tobimi Kananga. Voilà. Tozokende siko Kananga. Bandi Kananga, tokende aveni Kananga. So moni le pango na bino aimé. Tiens la commentaire na moni pas na biso. Ah et ça biso bien. Et puis ça biso force. Tout ça là toujours musala. Donc voilà. Et ça biso force. Tout ça là toujours musala. Waouh. Bonjour. Toujours à venir Kananga. Yes. Toujours à venir Kananga. Toujours à venir Kananga. Internautes, merci beaucoup à vous. Awa tozan aveni Kananga, tokomi na direction ya Lubumbashi. Tokomi na direction Lubumbashi, aveni Kananga ye akei Kananga kititi na se et vraiment tozan na Kananga, topousa na moto ingénieur, tozan na Kananga, Kananga yango aveni Kananga yango. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Toujours Kananga. Toujours tout droit Kananga, Kananga, Kananga. Toujours qu'il y a des petits niwa. Merci à vous, chers internautes. Merci à Babone Nyonso. Bozo Talabiso, partout bozo dans le monde. Je vous dis TV et Radio T. Vous-même, vous voyez, vous regardez. Donc, bozo Mona, bozo Yoka. Et tout Yaki dans le quartier. Pigeon, kolakisa bino, ba veni na bino, bino ba tika Pigeon kala. Bo sali ba 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le bande République démocratique du Congo, na quartier Pigeon. Le te faire découvrir bino, to l'axe bino, na mission na bino, émission na bino, émission na biso.
les artères de Kinshasa. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Voilà, chers internautes, nous avons toujours venu Kananga. Nous avons tout ça. Et dit Kananga que Tina se Kananga. Chef, on va venir. Massa, bonjour. On va venir. Niwa, ok. Merci beaucoup. Nous avons Kananga. Kananga yango et continue Tina se. Nous avons venu Niwa. 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 Voilà. Tiki Kananga. Kananga yango. Je n'ai pas s'il vous plaît. Kananga yango etikali. Venu Kananga yango etikali. Nous avons venu Niwa. Voilà. Nous avons venu Niwa. Aïe, 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 aïe. Exemple Production TV, toujours l'émission Les Artères de Kinshasa. Les Artères de Kinshasa, tala depuis te banego tambola to yindi, baketse baby, pona bolingo na bino envers biso. Bon s'abonner massivement. Na lobi bien, je dis bien puis je répète. Pona biso na bino tous ala toujours en même contact. Respecter ma quartier na bino, ma commune na venir na bino, tous on a besoin de sponsor na bino, tous on a besoin de soutien na bino, tous on a besoin de commentaires na bino, tous on a besoin de partage. La partage na bino. Je vous dis to le baki bino, tous autant mon ingénieur, tu rappelles ki bino to yaki na pigeon to koti avenue Okito, to koti ba venir Kananga. Koti va venir Bandonge ba Selembao va venir Selembao za na kati ya pigeon to koti va venir Belé siko na minute oyo to wuti a venir Kananga ba moni Kananga na minute to koti na venir Niwa bana pigeon manifestez-vous to comme la venir Niwa bana pigeon to débuter à venir Niwa ceux qui le font na bino bateka ceux qui peuvent moni pa na bino commenter à venir Niwa. Ingénieur, tous les cas venir Niwa.
perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les Lelo TV za Radio T. TV za Radio T, pesa sangwana moninga, namona ki lupango na bino. Namona ki balabala na bino. Wapi na 3 Exact Production TV. 3 Exact Production TV, lelo toye pigeon. Pigeon na commune ya Ngaliema. Ngaliema oyo toyebisaki bino aba émission précédente na biso ke ezana 21 quartiers. Lelo toye quartier Pigeon. Bokota pesa sango. Kabali solo. Toza na avenue Niwa. Oui, bien sûr, toza na avenue Niwa. Na baoye bayebite Niwa eza kombo ya moko abana Mobutu. Ya président Mobutu. Niwa. Lelo toye na avenue Niwa na quartier Pigeon. Tozo avancer. Rappelez bien ba kombo nyonso bozomona ba avenue ezalaki ya famille ya Mobutu. Ba travailler na papa Mobutu. Ba collaborateur ya papa Mobutu mais en général on a sali quartier Pigeon. Nous avons le Jacine na mamnolo et pesa bongo. Pigeon ezali quartier résidentiel. Pigeon ezali quartier ya ba Movancier. Awa soki bozana lupango na Pigeon, c'est que papa na bino ezalaki Movancier asalaki na Mobutu. Po awa soki papa na bino ezalaki CIP sera Mobutu, c'est que bosombi yango sika. Bosombi yango ne papa ya bana oyo papa na bango bazalaki ba Movancier. Voilà. Donc je vais venir comme la nouvelle construction que je peux pas. Je dis pas au bas Oteka. Au bazo garder. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Benga, commenter, numéro est affiché. Compélisateur, tu as la conclusion qu'on a. A des princes.
Commentez, likez. Oyo, TV za radio te. Pesa sangona moninga. Namonaki balabala na bino. Namonaki quartier na bino. Na émission Les Artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exa Production TV. Ah ouais, ekeye hein. Gillette et Koti. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Communauté 3 Exa Production TV, manifestez-vous. Manifestez-vous, manifestez-vous. Lelote kotambola. Lelote kotambola na pigeon. Otika pigeon kala. Boye bindenge komate. Boye kopesa bino occasion bomo na pigeon na bino. Boye ko mona lisusu aveni ni wana bino botika kala yango yo. Ceux qui ont monté à venir na binote, comment la vision na commentaire. Comment la vision na commentaire. Bokota. TV za radio te. TV za nango radio te. Ndenge boko komona. Lelo kaka pona osepelisa bino totambola na papa Sano. Wow. Papa Sano yeyo. Aïe. Vraiment ce qui te lembi, c'est que tu kosi. Donc force les amis et tamboli pigeon. Bisika auto comité rappeler bisongo na commentaire. Comment la biso combat venir pesa la razua. Avenir baninga batangi mona na TV avenir bine monanité. Donc ça la rappelle moi ça. Donc comment la biso avenir metto ko zonga. Avenir bino to ko zonga. Avenir bino comme bana tolika bana pigeon. Avenir bino to quotidien avenir baninga monani abine monanité pour partager déjà ba la ça pigeon. Ba to vandi ni bosse écran batala ba avenir bino et monanité. Mais to ko zonga au lac Sabiso, comme la biso combat avec Nabino. Je dis que Banaka venu Niwa, to wuti Niwa, Kananga, Kananga. Ah, tu as un croisement Kokolo, Niwa. Papa, petit. Petit, ce qu'on m'a dit, bonjour, Niti Lumbashi, a venu Biwan, Baba, chaîne télévision Biwan, Berkinfo, le petit. Kokolo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Bande Kobalandi, la communauté 3 Exa Production TV. Bozalaki ebele ya kolanda biso mukolo alelo na spécial pigeon. Nazalaki accompagné na Papa Sano. Wow. Oyo azalaki na micro. Wow.
Mongongo bosi bomesana nango eza wabino Augusto tozo kende vers la fin de cette émission Les Artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exact Production TV. Na ba oyo na ba s'abonner te, bo s'abonner massivement pour na encourager biso. Soutien na bino et que vous allez bienvenue. Avenue Mangengenge yango yo. Avenue Mangengenge yango yo. Ekiti route nationale isusi ya 24. Ekiti ti ipen. 24. Oye bimiti. 24. Merci beaucoup. Bozalaki ebele ya kolanda biso mukolo lelo. Soki toleki balabala na bino te. Bon commenter. Bobenga prochainement tokozala pe na balabala na bino soki yeso zongi te tokutani mbala sima benani tosilisite na kotika maloba na papa Sano ye muto ko conclure tozana avenue kokolo de prince yango wana bino bato botika ngo kala boko mona ngo lelo TV eza nango radio te. Bandaki na bino depuis arrêt maternité na route nationale de Kinshasa et Matadi et to côte na bino ba venir Kananga to côte na bino ba venir Selemba ou to côte na bino ba venir belé to faire découvrir bino et siko to comme la biso vers à la fin de cette émission Les Artères de Kinshasa. Les Artères de Kinshasa. Émission Nabino, émission Nabiso, Les Artères de Kinshasa. Tozali bongo na veni Kokolo. Na veni Kokolo, to bana aveni Kokolo, tozo kitao to mesana ko benga deux princes. Voilà, to mesana ko benga deux princes. C'est ça l'avenue Kokolo, mais surnommé deux princes. Mais avenue Zali Kokolo, mais Zali surnommé deux princes. Tozo kende tobima 24. Et voilà. Merci beaucoup Nabino tout botala kibiso. Merci Nabino tout babonné tout. Merci Naba fan nyonso. Il y a Papa Sano Bakala Diakuba. Waouh. Merci Nabino tout. Merci Nabino tout bolanda kibiso. Et mission Nabiso lelo to clôturer Awa. Le lot de clôturer Awa sur l'avenue Kokolo, quartier Pigeon, commune de Ngaliema, district de Lukunga. Bon, moni to zibino ba veni nyos. Soki a veni na bino to kotite. Yo muto partageaki, yo muto emaki, yo muto commentaki. To koti a veni na bino te na Pigeon. Yo vraiment na ya Pigeon. Okenda obima libanda mboka, ozana Afrique du Sud, ozana Belgique, ozana Bénin, ozana France, Suisse, ozana Canada, ozana Chicago, États-Unis, Montréal, mboka ya Baselina Semakal, ozana Canada, ozana Kananga, ozana Mbujimai, Bakongo, Kinshasa, ozana partout, ozali mwana ya Pigeon.
omoni avenir na bino te tiango na commentaire tokozonga na deuxième édition tolakisa yo avenir na bino bipai nyonso tobandaki merci na bino tobandaki na bino elongo pe tokomi na suka ya émission na biso les artères de Kinshasa et puis na les artères de Kinshasa tozo promettre bino na émission oyo ezoya tokolakisa bino commune to quartier suivante oyo bokomona natangi te ekozala surprise bamusu bazoloba tanga tozala déjà bonze to partager mais nakotanga te et puis natangi te bokomona ngo surprise yo muto olingi tokende quartier na bino commune na bino avenue na bino tia yango na commentaire commenter loba yango na commentaire merci beaucoup ngai papa Sano na liboso na bino merci na babone nyonso ya 3 Exa Production TV Judikael Pumbu J3 de Bruxelles moi na Bruxelles et merci na yo Judikael Pumbu moi na Bruxelles J3 de Bruxelles merci na yo na gare Dimitri wana balobi de coopérant le plus élevé et c'est Lele Diego et merci na bino tout bana Bruxelles wana na gare Dimitri au bino tout ba fan ya papa Sano et je n'ai qu'à ninaye merci na maman Magila Dona Gigiston maman na Chancel Mbiye na Belgique wana et yeza mwana Angola soko tiepe budget na yo anje toki Angola to lakisi Angola biso to dutete o teka la ranger toki Angola to lakisi Angola merci na Stelina Semakala ye mwana Kasavubu to zape Kasavubu na demande na yo to za Kasavubu merci na bino tout bolandaki biso tokutani au prochain numéro kaka awa na 3 Exa Production TV bye. L'histoire comment nango perfectionné makambo toboya kilobi l'histoire comment nango perfectionné makambo toboya kilobi et comment autoriser masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Yo mobu tokomisi beklise lokola bande prise privio ya biso
avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans côté la sima. Yesoyo, Yesu zongana yo.